mabe, motema mabe futaka te. Ba motema mabe obo sala lelo, lobby e futaka bino mabe. Tant que tu as bil makambo, boka sa teke toloba yango par plaisir. Omoni oto lona lelo, yango lobby to buka. Mutu moko te alona matembele, abuka bikalakasa. Mutu moko te alona ndunda po abuka pondu. Jamais. Obo lona lelo, oto lona kana se na moi. Yango to buka lobby. Na lobby yango pourquoi? Nasi bomoni video na teli bino pembeni awa. Bakei ko panza, ko bebisa, ba affiche ya Bellevue TV, o batiaki na couloir à métro. La famille. Bino bo sali yango ngana abakuk, tika na be, o sali yango po yo miyebi ke oza abakuk. O sali lo kwana na panzi yango na nko. Oyebite nini o yo seme. Oyebi combien mutu a dépensaki mbongo na ye. Po sala boyebi combien ya batu o ba dépenser mbongo na bango po ba sala ba affiche wana po ba affiche yango place wana ya monde bozwa bilakeli mabe po mutu a dépensaki mbongo na soka lobi maloba po na yo mutu o oke ko kata affiche wana soka lobi maloba po na ezwa to ezwa te ekozwa yo tala ndenge bomemaka ba malédiction na ba foyer na bino. Talande bo memba ba malédiction na ba génération na bino à cause ya ba rando moko o eza ya ba comédien o bango mibale ba otika la kotele mate ba ya kofinga na réseaux sociaux. Siko abo kati boye est-ce que si la monito a monité po ya koloba ya kopekisa abo kati boye boye bisa biso si la moni bino to a moni bino te. Bino bokati boye amoni bino toi moni bino talobi eloko te non pas jusqu'à ce niveau ata bazalaka ata motema mabe yango ata bazalaki na molimo kaka ya ko détruire eloko ya moninga bokoki koluka ko détruire biloko ya moninga tina niveau te bozo banga nini bozo banga nini bino bosali événement na bino bino moko bo juger ki bon bosala na bino ba affiche te ya biso nini na kati s'il vous plaît bosali ba événement na bino moko bobi te biso to sala na biso ba affiche te po bozaki so bozaki na producteur to te etala bino mutu na mutu azosala musala na ye na balolenge na ye bolongola ki motema ya mabe makasi o boza nango boza très toxique. Boza vraiment toxique makasi. Boki kokata affiche ya batu. Leka na yo za mutu wa Bellevue te. Ato moni batie Bellevue. Leka na yo. Eko salo nini soko leki. Eko sala yo nini soko leki. Ka bino nde bozwa rando ango botombola ngo na kimotema mabe. Ba famille bota batombola rando na kimotema mabe te. Ba famille bota batombola rando na kimotema mabe te pona ni bino bozui rando o botomboli yango na kimotema mabe. Ça fait trop mal hein. Bino boboma ne bino boza prêt à koboma. Ça montre que boza prêt à koboma boza même prêt à kozope loka mabe botieli batu. Babakuk boza très toxique. Boza très toxique boa mabe. Beau changer. Beau changer. Concurrence, c'est ça, normal. Ça se passe toujours comme ça. Non, to mona tata ba koto ba golwa na ba wario ba bando kata na katina ba fiche na modelo. Poni motema mabia boye. Pona ni motema mabia boye. O eza maboke eza miziki te. Pona ni motema mabeti na niveau yo. Bolimbisi. Motema mabeti na niveau oh pourquoi? Pona nini? Donc d'après bino ayato kata ba fiche na bango ata bokati ba fiche Bellevue a kosala spectacle na ye na 2027.
bokata ba fiche ou pas. Nini spectacle ezali na 2027 ezali déjà. Donc babillet si esili. Vous pensez que ce bokati affiche wana lelo nde ale producteur aye ok à partir d'aujourd'hui na annulé spectacle. Non. Est-ce que bino moko boye bateke ezo sopa bino, ezo diminuer bino. Ezo diminuer bino makasi bokomi bozo koma dimi. Pona ni motema mabe ya makasi boy. Eloko nini o ezo swa bino na motema. Si la kendaki abeti tous les 2 dates na ye awa. Asali makambu na ye. Mutu moko ta sali campagne ya ko détruire ba date na bino. Mais tozala batu en fait. Tozala batu. Pona nini koke koluka ko kata. Eza na sens. Est-ce que ça na sens? Est-ce que ça na sens? Tozala kuna peya munene RDC na tango ba vote omona koto ba matisi banderola fayulu koto ba matisi bande omona teke ba o ba yeba kati banderola oyo ekomi nini motema mabe yango ekoti bino tina misisa ya nini yango na miloko na bino ye wana bolongolisi ye musala epa liziba bolongolisi ye musala epa mama liziba bolongoli ye musala mama liziba ye moko azokamwa Bellevue kanza somba ba periki na ye na liziba mais mama liziba comme azaki abanda kotiela bino mamba babakouk awa soki ka akomika akomba Bellevue ekomeli ye problème boza très toxique batu nyonso bakomi kotimbela bino tout le monde akomi koyeba ke babakouk boza très toxique bomeka ko changer quand même bapekisi bino te kozana na style aza comédien oyo esengeli aza pe na batu ba entouré aza pe na bafan mais boyeba ndenga kosalela ngo oyo ekomi motema mabe ekomi motema mabe batu basali ba affiche na bango bozokende kokata ba esi tosali sold out ata bokati ba affiche esi tosali sold out yango te kozwa bambongo wana ezongisela batu bambongo babiye na bakonti na bango non. Bosala ngo po nini pona ka motema mabe bino bosali ya bino baninga bavanda kimia makele ezala kaka mutu nyonso ta oya kosepena o bino bosali concurrence ezala nango bongo mutu abeti concert ba makambo ye oh elekaki bien elekaki même na ba musicien c'est normal. So bosali loko mo ya bien te boliba nyonso basepena nango kaka eza na bato bosepena nango eza pe na ba o bosepena nango te ça se passe toujours comme ça. Maintenant bokomi tina niveau bosote boleki bosote tina niveau ke kokata affiche ya moninga si na omona ba video o amoni yango mais aobima te aya kopekisa mais soki ezalaki Bellevue nde bato nyo basali boalingaka bima ye koloba botika motema mabe botika motema mabe nyonso tosalaka na se efutamaka na se oloni nguba obuka nguba oloni fufu okobuka nyonso tolonaka na se o tosalaka na se efutamaka na se yo ke bebisa biloko ya bato yo talika kanda otalika akana boza na kata no papi yango okati ya muto abimisi mbongo ne pone eloko wana soka lobi maloba mabe e ozwa yo yango bomoni bato ebele ba vie ezo progresser te botala na rétroviseur nini o bosala eza na bamakamsu yo sala ngo kala ekangi yo lelo le karma ezali nalobaka toujours na ba video nanga le karma ezali bomoni makambo tosalaka lelo eza bato mosusu babondelaka aobondela mpona bajalou nzambe boma bajalou na nga babondelaka nzambe bajalou na nga baomona bolamu te na likambo boye omona bolamu te po oza jalou moto avandi na buto ozosambela nzambe bajalou na nga bamona bolamu te yaya okomona ngo pe te oza jalou zala no normal muninga tia fishi na ye yo keika koke kokata yango oyebi combien mbongo combien bebi po basala eloko wana mais oke na sabotage molimo wa sabotage tina niveau yo
jalouser mutu moko oyo mona ye nanu te. Ozo jalouser mutu o okutana na ye nanu te. Tout ça likolo ya bata théâtre, likolo makambo maboke. Yo ye ko jalouser mutu oyo mona te ya. Bozo milukela ba problème na ba vie. Sala na yo ngana za baku, ngana za family bota suki sanu ango na bongo. Ya ko banda ko détruire ba misala ya baninga. Ya wane za ko lukela problème na vie. So boye ba keloko wana te. Suki sanu ango kaka na sadeti ngana sala promotion, ngana sala la promotion, na sala la promotion ya Belleville nanga pona lingaka ye. Nazana te pona ya ko bebisa misala bandeko mususu pona bela na ko sala ngo te. O nga na ko sala ezana tombo la star nanga. Na lingaka ye na sala promotion ba filme, soki problème ye na réseaux sociaux, filme na ye bimi na saleli yango promotion. O boy to zawana pona yango, biso to zawana te poto ya ko détruire misala baninga. Pour le karma ezali. Tangu bato wana ba otia mabolongo na se, pasi wana ezongelanga. Eloko wana boye bate. Mama sumu mo bo memaka na vie. O me mama sumu moko bo oya yoto yango moni mingi lelo bakoti ndaku babeli. Mingi lelo babela bakota bandaku. Ba maladi wana soko landeli yango bale karma. Ya ba makambo bango ba sala ba oye bango te. Ko sala mabe na vie ya okokota ndaku bela oye bate ba frapper esika nini. Oye bango te. Oye bango te. Yaya bosa mabe na vite sala bolamu yaya. Yo kumisa kasila omoni bati affiche wana eza nelongia sila te leka na yo. Leka na yo nako leka na nga directement na leki. Na ke na nga etalinga te. Etalinga te. Bino motema mabe bozo kata. Bomona bwebo kati. Eske muto asala ki affiche wana. Soka tcheli bino mabolongo na se tolo na se boyebi nini ekomela bino. Boyebi nini ekomela bino. Yaya, ngana betela bino mwa histoire muke yanga ye. Na 2024, na décembre 2024 batela anga poison. Décembre 2024. Muto atela anga poison na yebaka ye. Na boya koketuna. Na boya omemango bangambo ebele. Tellement nzamba batelinga na toujours na bomo. Nzamba batelekinga alingete na kufa. Pona za témoignage. Na landela ba traitement nanga ba kisi ya bokoko na sala na konda na si bat bo remarka na chaîne nanga na sala plus de 2 mois na bandela ka ba vidéo akala et sala nga boye na nyo kwa ma depuis décembre 2024 ti na jana na mars 2025 mars avril ndenga na yakozwa kimia na nyo kwa makabo ebeloni na sala yaya na sala prière a bolumbu. Na longola, na banda sambela chaque 1h30. Soto bandi 0h juste. Na bandi louange. Na longola bilamba nanga Dieu me voit. Na longoli bilamba. Na bandi mobile nanga ndo mo nanga lokwa ndoki. Mobile nanga bi non ekoki. Na obite. Nzambe ngai fo nzamba nga naza besoin vengeance ya nzambe yanga moko te me ya nzambe. Na longola bi soto komi 0h juste na bandi louange. Tant que comme 0h30 na bandi ko bondi la bolumbu ni na sala prière wana pendant 7 jours. Donc na sala ngo pendant 7 jours. Donc 7 jours plein na sala prière wana ya bolumbu ni. Après 3 mois mutu wana ya ko témoigner ayeye moko ko témoigner limbisanga. O nga nazo mona limbisanga. Et on les kaba quelques jours, yemoko musale kufa, mobali na ye musale kufa, soko tali vi na ye lelo na koma obonde la nzambe limbisanga na prière ou na sela ndekolo. Pona sala kango na yoka ka pasi wana muto alingia bomanga, natika bana nga mike mwana nga suka zano na 6 ans. Natika bana nga mike. Yaya mabeo bo sala ka batu, bo asima ka retour nango. Eza mutu musu bo sale mabe ya za na place okefunda ote mais ya obelela ka lola eloko wana boyeba angote. Il y a des prières et des prières. Et ana mutu musu sa obino 12 heures so ebeta mikangaka ya obelela ka lola ya vengeance en Nzambe et elle sera très difficile. Omoni vengeance en Nzambe et elle sera très difficile yaya. Nga saka ko saka na kana batute.
luka mutu alobelo mabe ezala nile sans effet po ezana effet te po ezana koloba ndeni malédiction ezala sans cause malédiction avec cause yaya olela vino mobimba mabe otosalaka batu mutu soka le bia olobelo mabe yo sali no eloko te ata lake yo ata lobeli yo mabe ezwa ote pesa malédiction sans cause ezwa ote mais malédiction avec cause bo éviter ba malédiction avec cause. Je vous dis la vérité, ça tue. Malédiction avec cause et bon makayaya. Kosa ba jete. Botala ba via ba comédien belé lelo. Ba comédien ba sala batu mabe. Botala lelo ba vi na bango. Ebele ba vi ebeba bango. Ebele bazana bomu na bo bimpua kapamba pamba. Ba vi ebeba ba na kati na bango ba belo kote. Likolo sala batu mabe. Iyo zo leka na yo na soki na gare du nord, soki na gare du nord. Ozo leka na yo. Omoni affiche yo zuka o kati o tiena. Yo moni no kada sali action ya na kati ya mona longoli ya kako kata wana. Oebe lo nye ko memela o. Muto asala ki affiche wana. Ayeka amoni bakati yango. Okay. Muto akati yango omona bolamu te. Tango ya lobika muto akati yango omona bolamu te. Komona ngote ka lobika pamba. Po atali mbongo o ya bimisa katali sacrifice o ya sali. Bakati ni nanga okay. Asele oka prière ke omona bolamu te. Talande bo me mama. Talande bo bozoso mabemo ko bozo kotaka na bandaku na bino. Bozo zoka ba malédiction mo libanda a cause ya ba fertilité moko ezanga na ngotina yo zuma sumu wana omemi yango olati yango likola motema bebe belvi yango bomona ete belvi yango bozwa ta ya kosolola na yete bozwa ozita ya kosolola na mutute mais seulement que yo po yeko kokutaka ba buzoba o ezaka contre na réseaux sociaux yo po zwi yango komi ma asala kutu boye a motema mabe asala boye mais yo za na preuve te yo yebi no yango te tellement yo kuti yango na réseaux sociaux ozi yango komisi yango bongo ke belvi asala penza boye belvi motema mabe belvi kuta leka boye azonga boye atia boye asala boye o komisi yango réalité. Metangu likambo ane salamaka yo zalaka te. Oyebite eza ya solo to eza ya luputa. Oyebite me yo sali yango réalité oyini pe mutu wana. Yaya vi babatela yango. Oza mama oza papa mutu akati yango nanzimite ka mwa mobali. E mwa mwasi. Nanzimite ka mwa mobali mutu akati yango a mwa mwasi. Oza pe na bana. Talande bulukela bana bino ba malédiction. Talande bolukaka. Lobi boko mokanga bandoki na ba vie. O kanga ndoki oye bateka na sali na yaka ko salir réputation ya mutu moko boye o aza innocent. Yaya banga bato ba bondelaka. Sala ba jena bato ba bondelaka. Te mais mutu abondela, mutu asenga ka justice ya lola banga ye. Je sais de quoi je parle. Banga mutu asenga ka justice ya lola banga ye yaya. Banga ye justice ya lola eza makasi mingi ngana senga ba justice na makambo ebele ya mabe batu basalanga na mona ba résultat pa batu wana na banga osa mabe banga yaya ena mutu mbate bele bakoma ba maboma lelo bomona ba maboma na nzela mingi basimbaka akisite mingi babebisa bango pete ba mabeo basala batu wana babondela batu wana baloba banga mokili yaya kokata babiloko muninga boye tout ça parce que eza sabotage na saboter biloko na bango yaya yo zo bongisa sabotage tangu yazo tema bolongo na se seigneur mutu azo saboter biloko na nga mabelanda ye boye landa eko zwa yo po za parmi bato ba saboter biloko muninga. Oza parmi bato ba sabote biloko ya muninga yeba ke mabe wana ekozwa yo. Yeba ke mabe wana ekozwa yo, ekolata yo. Busala ngundeni. Busala ngundenge nini. Koyina mutu tina niveau moko be muto yo mona to yebite. Me oke ko kata ba biloko na ye. Est-ce que ba famille bota ba ko kata biloko na bino bongo?
rando bato eza nango ka pona musala me bino bozwi rando musala bozwi motema mabe botia yango liboso po oyo koke kodétruire biloko ya moninga boye eza motema mabe nga naloba yango omona belvi te bokutana te me ozwa motema mabe oyini otie liboso eske famille libota bakoki koya kodétruire babiloko asila na modele oyo ke baya bakata bafishe asila balongola yango bakata bosala yango te yaya partout bakomomona bino toxique bomeka ochange bomeka kocha partout bakomomona bino toxique bolongolisi na miloko epa liziba ka pona biloko oyo pona biloko oyo mwasa bato azo ye moko akomi koloba ndeti atie stati mali zima na stati na lobi na oyeba te boza boye pourquoi nga naza mutu ya bato nyonso na oteka biloko na nga na besoin ba famille bota na ape na besoin ba bakuku nga naza wana te poka nazalaka comme nazalaka boye nazalaka bakuka pona bino za so mutu aza bakuka aza bien mais soka mutu wana poste belle vie ekomi ya mafinga likambu nini bandeko na nga likambu nini to rate bokonza likolo barando oyo to rate bokonza lola likolo barando belle vie na sila non ça se passe pas comme ça oyo ko motema mabe eko motema mabe ya misu makasi boye ya kitoko te olinga asila se focaliser na mambo na place boye okata fiche wana ke partager ta ba video na bino mwana 13 ans ye wana azwi mwana 13 ans atiaki yango na réseaux sociaux atie page ya sila atie page ya belle vie boza distrait babakuku boza distrait bose focaliser na barando bozo kotombola sila te famille bota quel que soit le problème bazalaka wana na bafilme na bango bazotala toujours jamais baview na bango bafilme kokita ke baview na bango ya baémission jamais non mais bino boza wana esika na live na bino o baofinga belle vie boko ya kotonda mais na bavideo na bino kuna visibilité eza te botalaka te combien de fois mwana 13 ans na Facebook apesi bino conseil azolobaka ngo nyonso boke kotala bafilme asila na place ya kobenda papier ano ye na kati papier ke kotala filme boza babakuki ya maloba babakuka ba acte boza ya maloba oza bakuki zala bakuka ya ko soutenir muninga kende liboso et non ya koluka ko bebisela muninga ba relation ya ko détruire ta la famille bota batombola ka bela famille bota batombola ka belle vie famille bota penza batombola ka belle vie o mona pena belle vie azotombwa ma quelque ya la famille quel que soit les tika famille bota tika wana tika filme kota ka te journée moko ba pelo biso tozwaka nakomata bana monda te filme kota te moko bapelo biso tokozwa tika yaya filme kota te journée moko tina ba Facebook tina ba TikTok omona bakomi filme lelo ekoti te film omona mutu tout aza ko se déranger pourquoi film ekoti te est-ce que bosala bino boza na film ekota te etali bino te boza bafani ya munoko et non bafani ya ko soutenir musala muninga bafani ya mafinga bo changer bino nde bokwisa mutu na bino nde pena bokwisa mutu na bino nde bozoboma identité ya muninga bozobebisa réputation na ye c'est vous bakosa bino te ya bino bobebisi théâtre bondima ke bino nde bobomi maboke bondimango bacomédien ebele baoya osala epa na bino te comédien oyo azolinga respect na ye aoya te po ayebi ke journée mosusu akesala koto bofinga ye bao batingama na bino na bana esika mosusu okende te bayokaka mpe mposa bakepa baninga me bakoma obanga bozongisa motema malamu bozongisa belvi na mitema yaya bozongisa belvi na mitema likambu nini kopasolela moninga afishi na ye boye esali bino pasi est-ce que biso topekisaki bato basala bafiche mutu na mutu aza na maison production ya likambo ya maison production ya likambo ya nuance ya likambo ya maison production midi en prière ya likambo ya maison production yaya
producteur amoni ke te nga fona sala boye biso fo ezala boye photo sala boye ba fan aussi ba kontaka zala na ba fan o baza mature zala na ba fan o baza na sagesse intelligence zala na ba fan o bayebi bayebi zala na ba fan o bayebi bayebi te na ko utiliser terme ni place wana bayebi ko développer ba idée yo ba fan ni ozana ngo bafani nini o bino bozana bango o mafinga ezo sosio kofinga o tie photo boye baye bafingi o buzoba o sali boye baye balobeli o buzoba trop c'est trop s'il vous plaît oza maman oza papa c'est respecter ba fitilité o bokota lelo lobi écouter ba vie na bino cher lobi écouter bino cher bo banga justice en Nzambe banga justice ya Nzambe yo muto za na molimo ya destruction ya koluka ko détruire biloko ya batu yaya banga justice ya Nzambe bebisa biloko ya batu lelo lobi écoutez cher merci beaucoup abonnez-vous commentez likez partagez en tout cas famille Libota to prier mingi pona mama Belle-Vie ba combat ezebele ba combat vraiment ezebele alors to prier mingi pona mère et osa malamoni rendez-vous le 15 pour na announcement ya deuxième date na biso kaka ndenge ezali bayoka goût donc rendez-vous le 15 pour announcement ya deuxième date tokutani à la prochaine occasion soki tata Nzambe a zongite abonnez-vous commentez likez partagez bye.